mercredi et là mon abala nyonso ya folinga la journée pour na peuple to funga basango na la présidence pour na côté le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a salaki déplacement mercredi 9 juillet na campus ya université pédagogique nationale UPEN na mokuse pour na kosala remise ya ba infrastructure oyo etongami ritima pinde me reporter. Mercredi 9 juillet 2025, na milieu et après-midi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki déplacement moko ya kafu na campus ya Université Pédagogique Nationale UPEN na mokuse epai wapi a salaki remise officielle ya ba infrastructure oyo etongami ba infrastructure rénovée na cadre ya troisième phase ya programme ya réhabilitation pe ya construction ya ba ouvrage universitaire. Bosimbake ezalaki mingi penza bâtiment ya rectorat oyo ezali bongo rénové na ba salle ya ba réunion, salle moko ya munene ya ba conférence, ba bureau ya ba membre ya comité de gestion oyo ezali bongo bien équipé désormais pe réception ya complexe sportif baptisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Complexe sportif oyo ezali composé na terrain ya basketball, na terrain ya football oyo etongami selon ba norme oyo ezali kosenga na Fédération internationale de football association. Accueil ya chef de l'État na campus universitaire ya UPEN ezalaki vraiment chaleureux. Ba autorité ya ndenge na ndenge ba participaki pe na cérémonie oyo. Population ba utaki nzinga na ba quartier ya commune ya Ngalema ba pusanaki ba sanganaki elongo na ba étudiants pour na kotalisa esengo na bango na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akomelaki bango. Bosimba pe boyebake ba bâtiment tout ba infrastructure oyo etongami epesi ba étudiants ipen pe ba personnel nyonso esengo na ndenge ya kosakana te. Surtout terrain ya football oyo etiami pelouse synthétique ezali pe na tribune d'honneur ya 350 places oyo ekoki kosunga ba équipe ebele ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo bakoki pe kokende ko se préparaka kuna to pe ba rencontre mosusu ekoki kozala organiser kuna. UPEN Université Pédagogique Nationale ezwi ba infrastructure ya kitoko pe ekomi bijou oyo ezali kosala pe fierté ya ba université oyo ezwami na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Na maloba na ye recteur ya UPEN azangaki te ko saluer pe ko remercier chef de l'État na ndenge a doté Université Pédagogique Nationale ba infrastructure oyo bozali komona pe présence ya chef de l'État ezalaki espoir pour na ba étudiants pe ba personnel nyonso ya alma amateur oyo désormais bazwi ba infrastructure oyo elongo bani. Je dirais même à Lingala, aux Ali Papa Nabiso. Na Assemblée nationale bosimba que président Vital Kamerhe azali kokamba délégation moko monene na 50e session ya assemblée parlementaire ya francophonie oyo efongwamaki mercredi 9 juillet na mboka Paris kuna na France. Encore une fois de plus, héritier Maclé. 50e session de l'Assemblée parlementaire. 50e session ya assemblée parlementaire ya francophonie efongwamaki mercredi 9 juillet 2025 na Paris kuna na France. Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, professeur Vital Kamerhe, a kambaki délégation moko monene ya députés nationaux, kati na bango quelques jeunes parlementaires. Session oyo ezali kosalama na bokambemi ya président ya deux chambres ya parlement français oyo basangani 30 présidents et parlement pe 550 délégués parlementaires oyo bazali pe accompagné bauti na plus de 60 sections pendant 5 jours ya misala oyo ekosale makuna na palais ya Luxembourg na siège ya Sénat pe na palais ya Bourbon na siège ya Assemblée nationale. Misala oyo efungwamaki na accueil ya différents chefs ya délégation na perron ya palais ya Luxembourg et pa ya Gérard Larcher, président ya Sénat. Kasi avant tenu ya réunion oyo a huis clos ba membre ya bureau ya APF na siège président ya Assemblée nationale ya RDC Vital Kamerhe pour na compte ya République démocratique du Congo. Bosimba ke République démocratique du Congo oyo auti koyamba kalate mission ba bons office ya APF na crise oyo ezali kosalema entre RDC na Rwanda yango ekozala le source d'actualité na misala oyo ezali kosalema na Paris. Ba différents travaux et qu'on se focaliser mingi na ba sujet oyo ezali lié mingi penza na crise politique et sécuritaire na espace francophone, égalité à ba droit, protection ya basi pe ba conflit armé.
Boibo Simba que lutte contre la délinquance financière, criminalité organisée, pe ba lutte contre des informations, session Oyo ba kolobela mingi, question sécuritaire na République démocratique du Congo, ba tenir compte ba avancée diplomatique actuelle. Boy regard particulier et cause à la lancer, et pas y a ba pays, y a ba différentes régions, y a Afrique francophone, Oyo bazwami na ba conflit armé. Bosimba que plénière ezali prévu samedi 12 juillet, pe dimanche 13 juillet et cause à la bongo, ba réunion ebele mingi penza ya ba réseau ya ba femmes parlementaires, pe ya réseau ya ba jeunes parlementaires, pe ba travaux ya 4 commissions, ya APF, mingi penza commission politique, commission ba affaires parlementaires, commission ba affaires économiques, sociales, pe environnementales, pe commission ya éducation, pe ya culture et longona communication. Misala ya bureau ezali kosalema na ouverture et poser ba jalon ya ba discussion oyo ekokoba na plénière samedi 12 pe dimanche 13 juillet et kozala consacré na adoption ya ba résolution finale pe présentation ya ba déclaration commune oyo ekomarqué clôture officielle ya 50e session. Brèche Engali, depuis Azala nommé secrétaire exécutif provincial de l'Union congolaise à sa activité et bénévolat dans détail et le monde a Fabrice Lindombi. Ville ya Kinshasa ezali ya koningana Union congolaise parti cher ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba depuis banomaki Brèche Engali Obama lokola secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brèche Engali Obama et longona comité na ye bazali kosala mosala na ndenge ya kosakana te bendele ya ikolelo ezali kopepa bisika nyonso na misala ya kitoko pe ya malonga oyo ezali kosalima. Brèche Engali Obama le 13 octobre 2024 à Sangisaki, plus de 5000 personnes bayaki ebele na espace culturel solidaire oyo ezwami na commune ya Maluku pour na ko assister na cérémonie ya adhésion na ye na parti politique babengi Union congolaise iko na mokuse. Cérémonie oyo Bosimbake ezalaki présidé et pas ya directeur ya cabinet ya VPM ya économie Clinton Bamana. Matembele ya Simandaku Brèche Engali Obama afinaki fiche d'adhésion azwaki ba insigne nyonso ya parti oyo etalisaki ke akomi désormais membre ya UCO pe délégation ba chef coutumier ba pesaki ye ba insigne ba symbole nyonso ya pouvoir coutumier. Brèche Engali Obama azwaki diplôme de mérite et paye ya observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale. Nasima ya adhésion na ye Brèche Engali Obama akendaki mbala moko kolamusa ba base na nyonso pona kokota na UCO Union congolaise. Le 18 novembre mobange na cérémonie ezalaki organisé na epai wapi Brèche Engali Obama atambolaki na message fe moko message ya kopesa ba félicitations epai ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba le technocrate. Cérémonie elekaki vraiment kitoko. Brèche Engali asengaki na population to ba base na ye bango nyonso bakota na UCO. Le 11 janvier 2025 de siège ya Union congolaise UCO oyo ezwami na commune ya Mongafula e yindaki na ndenge ya kosakana te. Brèche Engali Obama na sima ya kozala nommé lokola secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa akitaki mbala moko na siège ya parti elongo na ba collaborateur na ye oyo nyonso bazalaki nommé pe échantillon ya base na ye po na ko remercier secrétaire général ya UCO Prince Mwabi po na ndenge apesi ye confiance pe babosanaki te autorité morale ya UCO le technocrate professeur Daniel Mukoko Samba. Na clôturaki année na lakisaki ke Brèche a mérité pour que feuille de route na biso Toko Kisango. Moussala Ebandakate Ebandi, le 25 janvier 2025, secrétaire exécutif provincial ya UCO Kinshasa, Brèche Engali Obama, a sangisaki plus de 300 leaders na résidence na ye oyo ezwami na Salongo, na commune ya Lemba. Bango nyonso ba leader to ba cadre oyo, ba koti na kati ya UCO, ba signaki ba fiche d'adhésion, pour na kolakisaki désormais, ba komi ya UCO, ba zwaki ba insigne ya parti, pe
biloko ya ndenge na ndenge. Bridge Engali Firi Obama. Lelo tozalaki na adhésion ya ba cadre o bauti na bisika ebele. Bauti na ba association, bauti na ba parti mususu o baye ko rejoindre biso na niveau ya Union Congolaise. Asangisaki ba femme militaire o mibali na bango bazwami na front na est ya République démocratique du Congo pona kobundela mboka na cercle solidaire na commune ya Maluku epai wapi bazwaki ba cadeau surprise ya maputa oyo eutaki na epai ya autorité morale. Professeur Daniel Mukoko Samba Bridge Engali Obama akaboelaki ba mama to basi ya basoda ba cadeau ya maputa bazalaki na esengo na ndenge ya kosakana te. L'infatigable Bridge Engali Firi Obama le 20 mars 2025 akendaki mbala moko ko installer ba responsable oyo bakokamba 4 communes mobimba, c'est-à-dire commune ya Lingwala, Kintambo, Barumbu pe Mongafula, cérémonie kitoko pe ya Kafu et lekaki na commune ya Kintambo. Ezalaki esengo poto installer ba cellule bango batikala wana pona kosala musala po Union Congolaise toza na besoin que na mikolo ezali koya to kokisa 1000 cellules na kati ya ville province de Kinshasa. Le 22 mars 2025 nde ezalaki 11 cellules mobimba ezalaki installé pour na compte ya Moamba nyonso elekaki na quartier Kemi kuna na commune ya Lemba. Commune Yansele, Mabele Mame et Yamba Kibongo Bridge, Engali Firi Obama, les lions de la ville de Kinshasa, wana ezalaki dimanche 30 mars 2025 et Paiwapi, 17 cellules Mobimba, ezalaki installé Pekuna Kado ya Maputa et Pesamaki le sous pour la maman. Plus de 250 pannes et Kabola Maki et Outaki et pas y a autorité morale y a UCO, professeur Daniel Mukoko Samba. Bongo samedi 26 avril 2025 na quartier Salongo 3 kuna commune ya Lemba et pas wapi Bridge Engali Obama a créé que cellule moko na kombo na ye cellule Bridge Engali Obama bendele ya UCO ezali kotombwa makuna pe bayiba kokamba yango bazwaki ba symbole nyonso ya parti politique babengi UCO bango nyonso ebele basadere kuna. Na la police Bosimba, commissaire général à la police nationale congolaise Alongo Boni a téléménique tracasserie na ngambo ya ba policier bolana. Na pesi longonya la ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango za ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona pe toyebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge ya kosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami baye bakosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongole banso baye balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais ntango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto on est commis tracasserie, ezali contravention, ezali infraction, violence et voie de fait, ou bien destruction méchante. Et au Keneko Samba Kuna, Zami Tolembi. Accident moko esalami na tongo ya jeudi 10 juillet na mboka babengi Kinzavwete na province ya Congo centrale. Bolanda ba détail elongo na Ritz Kindo. Awa toza na mboka babengi Kinzavwete na province ya Congo centrale. Ezalaki bongo na tongo ya jeudi 10 juillet 2025 accident oyo bozali komona ezalaki pasi pe mawa boye remorque oyo ezali ko transporter ba grim na mbala moko ba grim ekwei pe elongwe ekweyaki na nzela ekriaki embouteillage pe perturbation moko ya makasi pona mituka oyo bande kouta boma to pe oyo ezali kouta na ville ya Kinshasa koleka na Matadi kino kolinga kokende na boma.
kaka na kinza onvwete wana tomonaki lisusu mutuka mosusu ya munene ezali kotransporte bamarchandise na mbala moko epelaki moto kasi cause ya incendie oyo eyebanaki te. Baekipage na quelques populations bazalaki wana balukaki ndenge nyonso koboma moto kasi kabine ezikaki deja na ndenge ya makasi ndenge kaka bino moko bozali komona na bilili ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple ezalaki vraiment iloko moko ya pasi pe mawa na mboka Kinza Onvwete na tongo ya jeudi 10 juillet 2025 na province ya Congo Central. Fondation Nero Mungu euti kosala lisusu complexe scolaire Mama Pemba 2 inauguration na yango eza prévu samedi 12 juillet na avenue Mwanga numéro 11 na commune ya Kiseso bolanda batetai na elongo na héritier PP la dit land. Il n'y a pas un Sunday, Ndingi Bamesana Koloba, Bosimba, Honorable, Nerombungu, Fumabanga Moyo, Atieli Bananyonso, ya ville, ya Kinshasa, pe ya RDC, complexe scolaire Mama Pemba D, complexe scolaire Mama Pemba D, école ya Fondation Nerombungu, Yango ezali ko fungola ba porte na yango déjà pour na année scolaire 2025-2026 na mois ya septembre oyo, Bosimba pe boyoka, mokolo ya samedi 12 juillet 2025 nde ekozala inauguration officielle ya complexe scolaire Mama Pemba D et pa wapi yemoko honorable Nerombungu fumabanga moyo ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba 1 pe ba invité ya ndenge na ndenge ba bengami na cérémonie ya monene oyo ekosalema na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix na commune ya Kisenso et pa wapi siège ya complexe scolaire Mama Pemba D yango ezwami ekozala bongo mo bange na cérémonie mokolo ya samedi 12 juillet 2025 kobanda 10h tina 13h30 cérémonie oyo ekosalema bana nyonso ya commune ya Kisenso bana nyonso ya ville ya Kinshasa honorable Nerombungu Fumabanga Moyo alela kandenge mokete pona likambo etali éducation ya bana yango ezali cheval de bataille na ye natina wanande na sima ya complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso eye ya mibale complexe scolaire Mama Pemba D na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso et pa wapi cérémonie ya inauguration ekosalema samedi 12 juillet 2025 bana ya Kisenso bana ya Moamba bana ya Kinshasa bana ya République démocratique du Congo bisika nyonso bino bozwami esika ya kokomisa bana ezali complexe scolaire Mama Pemba MPD oyo déjà d'inscription ezali kobanda pona année scolaire 2025-2026. Merci honorable Nerombungu Fumabanga Moyo elongo na fondation na yo pona cadeau kitoko oyo zali kopesa bilenge ya Kisenso ya Moamba ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mobimba esika éducation ya qualité ezali ezalaka mosika te bokende na lombango pona inscription année scolaire 2025-2026. Midi en prière, oyo ekamamakan epa ya pasteur de Delando bafongola ki milulu minene oyo babengi yango baptizo fire 2025 oyo bandaki lundi 7 juillet pe kosila dimanche 27 juillet. Nadine Asuna. Kele o bana na nzambe mbote boyoka sikoyo sango malamu oyo na memeli bino midi en prière na bokambemi ya pasteur de Delandu babengisi bana na nzambe nyonso na 21 jours de jeûne et prière oyo babengi yango Baptizo Fire 2025 epai wapi ekobanda lundi 7 au dimanche 27 juillet bana na nzambe bobengami bino nyonso na moma kitoko oyo ya mabondeli epai wapi ekopesa nzela na basali na nzambe ya nguya oyo bakodefile pona kote ya liloba na bomoi tokozala bongo na apôtre Roland Dalo prophète Joe Grace Mwenze pasteur Lor Lombo pasteur Roy Bondo pasteur Parfait Mavungu
apôtre Narcisse Magila, pasteur Annie Kondo, pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur Vicky Yomba, pe oti ya Milulu, pasteur Dede Landou, papa, mama, elenge mwasito elenge mobali, korate pasano oyote midi en prière epe sibiso, bambate na nzela ya kokila, pe ya kobondela, kolo akangolaka, na ndenge ya kosaka na te. Yo motoza na ba problème kilikili, yaka na temps fort oyo, midi en prière ebongisi po na bino. Baptizo Fire 2025, okoza la délivrer totalement. Mwana mama, yoka, Baptizo Fire 2025 oyo, ekosalema na 3 vacations, c'est-à-dire na tongo, na ngonga ya 5h30 kino 7h15, ekobanda koleka na page Facebook ya pasteur de Delandou. Deuxième vacation, ekobanda koleka na midi en prière, pe troisième ekobanda kosalema, na ngonga ya 16h, kuna na église mission apostolique Golgotha, oyo ezwami na commune ya Kasavubu, référence rond-point Kimpwanza. Baptizo Fire, Baptizo Feu, Baptizo Moto. En Baptizo Fire 2025. Population avandi na quartier Pulumba na commune ya Selemba ou azana ba difficulté belé ba reporter ya mfolinga ba beta ki turkuna bolanda reportage ya grâce pour bana Alain Uzayadi. Par quartier ebele na ville ya Kinshasa, population azo vivre na ndenge ya malamu te, ebele bazali komituna soki bazalaka na Kinshasa to na province ndakisa awa tozali na quartier Pululumbambu, bureau du quartier Kutu ezate, macadam ezate, mai pasi, courant pasi, voire même wende ya kosomba biloko ezate. Ebele kati na bango bakenda kati makala po na kosomba biloko. Na passage ya ba reporter ya Info Lingala, journal à peuple po na peuple, population alobaki boye. To vivaka na ba difficulté mingi ya makasi na direction biso bonko. Na direction na biso bonko tu ba difficulté ya makasi koleka na direction o. Tozosenga lokola bazobongisa ba direction minene bazokotisa na bango makadam so pe tozosenga na chef de l'état na gouverneur de la ville Daniel Bumba ata ela biso direction oboko direction o eza direction munene ndongo zomona ngo boye kenda ti bypass soki basali biso ngo pende koti makadam ekozala na esengo moko ya makasi koleka po tosenga na bakonzi nde baresone badirection mosusu nde tomona bakomine mosusu bazosala baya kosalela biso mpe direction nze tofabrika yango te tala okola quartier Pulumbambu toa na wenze te avant tosala wenze ana quartier oyo tobimaka so toke rond-point tobimi wenza makala biso na wenza makala toza musika na Selemba una wenze kuna toza musika yango nomonaka mwa ide kaka bamama batiamo bamesa pembeni batekaka aider population awa na direction ya bon coin na quartier Pulumba afutaka tike na bango afutaka tike yango tozosenga susu batongelela biso marché moko oyo ekoki kokamba quartier nyonso population ya Pulumba mwa so bakreele biso wenze omona bamama na coin baozala susu te nde baoteka bwe po makima ya wenze ana quartier oyo eza te. Quartier Sakombi pe mayenge na commune ya Kimbateke population azana pasi mingi na likambo etali mai bolanda. Na quartier Maenge, na commune ya Kimbanseke, population alobi azelama ya régie des OP à Lemba na ye, yango ebimakate, bazali konyo kwa manandenge ya kosakanate, population asungamaka kaka na mai ya forage oyo, bande kobatela bango moyena quelque chose okoki koleka awa, po na kotoka mai kasi o ya régie des eaux ba pompe depuis evanda na yango eloko moko ezalaka kuna te voire même likambo ya courant na quartier Maenge oyo ezali likambo ya pasi population azali exposé na insécurité surtout phénomène kuluna ezali pe konyokola bango makasi na passage ba reporter ya Info Lingala population azanga kite kotombola mongongo comme tozana yango pomme ya mai ya régie des eaux mai oyo
presque 20 ans et à côté. Batio pour moi que pour que mbule zo beta ma bezo me yango ndio kundama do mai le kaka mai la raté to ça va forage et à ce na ta ville à Kinshasa au mobima que pour so mi konda to zali prestement et la première ville oyo ke mto ke tam ta aéroport international à qui première ville moment là que même première mai même première courant c'est difficile pour la mai en tout cas marato to senga ba konza mboka ba sunga biso pour la tina mai tobanzi ke ba autorité bako penser quartier Mahenge oyo pe pona kotiela bango mai ya régie des eaux pe likambo etali courant baeba na kosunga bango pona ko épargner bango na makambo ebele ya mabe oyo ekoki pe kokomela bango. Population afani na quartier Fimina Bumba zolela likambo etali mai po depuis balongola batio pona kotonga route elenge satile lo ezonga kakate bolanda. Na quartier Fimina Avenue Mathieu na commune ya Bumbu population ya quartier oyo basalelaka kaka mai ya forage mais mai yango pe bamelaka yango te kasi esungaka bango kaka na misala ya kosukola bilamba nzoto pe konika basani kobanda basala route ya elengesa ti lelo batu ya régie des eaux bazongisa batio te yango population asengi na bagent ya régie des eaux bazwa responsabilité na bango pe bazongisela bango batio laki na difficulté ya mai ya régie des eaux yango permettait biso to sunga ba mama na kotiela bango forage pour que edaka bango na mwa misala mais pona komela batio ezalaka ao tango baosala nzela batio nyonso babiza yango donc babebisa mai ya pompe ezala asute bamama bakoma koluka mai ya pompe mosika kuna kota ngunza donc bakoma kobima ba 4 heures na bariske nyonso ya bana bakuluna banini yango na kosenga bazongisela biso lisusu mai ya régie des eaux pour que bamama basungama po forage eyidaka bango kaka na misala na kolambela mwa muke donc o balingaka mai ya kolambela ya forage te fo bakendaka koluka mai na ngunza donc bazaka koma na difficulté makasi koto difficulté na biso eza mai ya pompe ya komela ni Mathieu toza na difficulté ya mai papa atela biso forage awa mais soki courant eza te mai moye bima eza te tozosenga boye atila biso batio oya kala nyonso epanzana bandale basalaka prince epanzanaka tokoma na difficulté fu tokita lisusu na se kuna soki mpo oza na transport te moye ozwa mai eza te mais oyo tosalelaka nde mosala mpona komela fu tokita mpenza ti kuna na se yango tosengi azotela biso mai soki oteli biso mai ekozala esengo mingi na yango tosengi na baagent ya régie des eaux batala situation oyo population ya avenue Mathieu na commune ya Bumbu bazali kovivre pamba te population azali konyukwama makasi Protivap ezali potopoto kitoko mpona bana mibali bazala en bonne santé. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbindi. Oyo sukana mbindi. Wakusa. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozana ba communiqué nécrologique bolanda lecture na yango elongo na RT mapilemo. Bafami Nsinga, Lutumba, Lengo, Mbaki, pe bandeko misusu bazana mawakwe bisana baninga bandeko pe baebani liwa ya mama na bango pendeko Monique Lengo Gertrude oyo akufaki depuis mokolo ya mardi 1er juillet 2025 na ngonga ya 6h du matin.
nzoto ya mowei ezwami na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. En attendant programme recueillement ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na numéro 62 ya avenue Marine arrêt tunnel référence hôpital de la Borne 800 mètres après hôpital kuna na quartier Ipen commune ya Ngalima. Tika ite communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Monique Lengo Gertrude. Les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit. Entre les colonnes j'avance dans tes parvis. Famille Simba Lusala, famille Fimpa, famille Tamba bazana makoyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya ndeko na bango ya mwasi mama tante pe belle-sœur Maman Niclette Fimpa Chassa ye akufaki depuis mokolo ya dimanche 29 juin na sima ya pasi ya kobota. Oye programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya samedi 12 juillet 2025 veillée mortuaire ekosalema na salle polyvalente MK oyo ezwami na commune ya Matete. Dimanche 13 juillet de levée du corps ekosalema na morgue ya hôpital Omeko na commune ya Matete. Exposition nango ekosalema na salle MK pona messe pe recueillement. Na ngonga ya 11h30 nde bokundami ekosalema na cimetière ya Nsele Bambu. Communiqué oyo ezali signé pona libota epai ya Giscard Mbungu. Tika ite communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Maman Niclette Fimpa Chassa. Les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent qui nous remplit de... Merci la confiance et fidélité vous allez quand on a info la journée peuple pour na peuple so qui vous s'appelle une édition mon kololo merci na Igor Tingi vous allez na caméra encore rédactionné il y a Nathalie Kaila Ritkin de pe grâce pour bas supervisé par ya héritier Mapinde mais na montage kuma ba ke pa ya Christian Kangebe ngana bino tukule na mokoleza koya au revoir.